Nazaki politique mais la banende ko beta. On est sur sakani na ngai oza âge nini. Oza na âge nini na. Papa mukolo po beti. Papa na beta ku du papa camarade na ngai. Mikodo presse en ligne. Papa binona zala muta makasi. Na libota papa na biso papa na ngana wa yemoko. Okay. Zaki muta makasi basukole na mukwa mukomboso. Anga sokola kapeo. Yango peta ngape ya boti ngai. Azipe mukwa mukomboso basukole ngana ngo. Mikodo presse en ligne. Ni na bandi obeta yi. Tant na bandi obeta yi. Famille na bango ba yi na papa na bango. Na beta papa na bango. Na beta bande ko na nyo surtout. Et bien vraiment jour wana bien poli parce que na beta papa ya camarade na ngai. Pourquoi tu es na mai donc il arrive vraiment scandale. Nazo souffrir modéro vraiment pour la yo. Papa Molière, ils ont ce problème qui dit ça caprito fallait longtemps mayo samwe. Il y a vraiment souvenir aussi que linga na l'échec bango pe bazo sekanga bazo yembelanga ya tikalisima. Moi c'est ali koka mwana magorodo pe bazo yorke ferkinyam. Bisous bye. Tout ça la fédération de salama ya ba. OK, fédération kota mais nga botama na Fox. Tant na botami na bo mwana na nazali na mutabitumba banda bo bébé banda mukie. Banda mukie nazaki mutu ya bitumba. Nanda okola nzoto makasi donc ti na kokola na ngai nazalika makasi et puis bitumba et nanenge na yoko mosala nzambe na komi apporter. Balobi Mikodo presse en ligne avec Molière Chingala. To s'abonner massivement. Nga vie de loin na s'abonner na Mikodo presse en ligne Molière Chingala. C'est très amusant et très mignon et Molière Chingala aux fantastique siècle. C'est pas appareil. Wa bete masaka parce que tu banga biso beto na bati makasa ndaki ya kindokio bien ya ndenge ni ko makasa bongo basoda ba ina masasi voilà likolo même taboyi kolongwa azobeta na basoda tumona baketi grand frère na biso akufa awo ezali ofele makambutu actualité ofele makambutu ya kitoko ozoluka yango otala awa na Microdor presse en ligne. C'est bien moi tanti linda olimate lo sako d'ailleurs balongolaka mwasi kaleso na minote Isongoloy. bazala ki me bakufa obaleka na makasi obalekanga na makasi grand frère na biso asala sport te mais basoda même basoda ba bando ki te azaki so aye ayo kanga ya sindika mir boy ba kende te bo beta masasi bo sala nyoso olongwa te nazo souffrir modéro vraiment pour la yo. Papa Molière, ils ont ce problème qui dit ça caprito fallait longtemps mayo samwe. Il y a vraiment souvenir aussi que linga na l'échec bango pe bazo sekanga bazo yembelanga ya tikalisima. Moi c'est ali koka mwana magorodo pe bazo yorke ferkinyam. Bisous bye. Mbote na bino bandeko baza kolanda biso na Molière Télévision canal plus 345 chers amis fidèles téléspectateurs. Chaque samedi ils à 17h25, chaque dimanche ils à 23h25, chaque lundi puis à 11h25. Bandeko baza kolanda biso na Molière Télévision et canal plus. Mais après avoir collecté sa émission na biso na Molière Télévision, tous les rappels sous na YouTube ou tout bien internet. Vous allez à la mode en actualité ces derniers temps. Bobetika na YouTube, Microdor presse en ligne. Chers amis fidèles téléspectateurs, d'abord, tout le monde a présenté nos partenaires qui portent à Molière Télévision. Merci beaucoup na bandeko ya Spaghetti Gracia, vous allez partenaire officiel. Toujours koba nae. Merci vraiment beaucoup. Tout le monde sports ya Spaghetti Gracia. On part. Vous êtes déjà en retard. Il reste que 20 minutes. On part. Maman, non, j'ai faim. J'ai pas bien mangé hier. Alors quoi? À l'école, je vais tomber. Tomber en classe? Oh! Oui. Je vais t'acheter quelque chose. J'ai envie que tu me prépares les spaghettis Gracia. À 7 heures? Oui, ça va pas traîner. Ça dure que de 7 à 9 minutes au feu, ça ne traîne pas. Spaghetti Gracia? Oui, spaghetti Gracia. Mettez 1 litre d'eau et les ingrédients. Laissez bouillir au feu. Ajoutez les spaghettis Gracia.
Ça veut dire que de 7 à 9 minutes. Bon appétit. Merci maman. Spaghetti Gracia, le meilleur. Fais vite, on part à l'école. Que je mange à ta place? Non maman. Moi non, Mouimi. Merci maman. Maman. On y va, on y va. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, tout l'andassus élément Oyami Balé, gouverneur et à ville province là-bas. Maman Fifi Masuka Wani Wetuani, big up à vous, maman Béton, plan sexy à vous. Nous sommes là pour l'intérêt d'abord, il y a vision phare. Il y a son excellence Félix Otesekedi le Mbofatu Béton, Moukon Kombolo, merci beaucoup pour les élections. En 2023 comme ça en décembre mais maman Fifi Masuka tikali simate ye wana sisu azako koba toujours koyeba ko remplir ko longola ko sala ka toujours ko sala correction na ville ya là-bas kuna ya mwana botala a traité tout ça là qui na maman Fifi Masuka na séjour na zaki na wana Kinshasa et après botala pe mokolo ya union sacrée ndanga nini bandeko ya parti politique FIDEC ba répondaki à l'invitation ba ongo pe bazali o bazali moko ya bato basinaki charte pour na koyeba ko soutenir union sacrée ya son excellence Fifi Masuka ça ini béton le la banava to la nanon élément yanga na maman Fifi Masuka maman ça ini béton Magui Masuka plein succès à vous. La révérende de l'Éternel, Maman Petronimou Kandiwa Azali à Centre Chrétien Emmaüs, na veni Moukoko, numéro 47, quartier Mombele, commune Yalimeti. Mokolo le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30. Ya bengisi bana na nzambe no surtout corps de Christ no surtout ba wana. Prière aux alatolo na seba kolongola ba kits to bondela na se. No surtout wana ka pona to senga nzambe encore une fois. Maman Petronimou Kandi, la prophétesse internationale, il y a Bengisi Binome, après ça qui a message tout le baboué, et vous avez kitoko makasi. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs. Alors, Gabi Mabengi, a qui parrainé Club Mukumbusu. Otobenga style Mukumbusu, et Salamaki na direction ya ngalie ma précisément na commune ya Ngaba na Wenzangaba. Botala non denge elekaki tozoki ka condensé ba élément. Merci beaucoup Gabi Mabengi ya ba ko soutenir style ya sport o ezalaka awa ya a soutenir ba discipline nyonso ba judoka ba karatéka style tout boxe catch Mukumbusu. Merci beaucoup pour le succès. Grand maître 0D, grand maître Bambou Ebola, grand maître Les Cassers, tout le monde ba grand maître nous surtout vraiment plein succès. Koko na biso aigo là vraiment plein succès présence ni sanga rawana te pona ba kokoli kona e kwa assister bango alors tout la non élément oyo ezala ki bel et bien parrainé na mwana mboka Gabi Mabengi moko ya parti politique munene ya UNC qui dirige Vitel Kamerhe. Merci. Sur les hauts patronage ya mwana mboka Gabi Mabengi mon bange na passage na style ya Mukumbusu elekaki kitoko mwana mboka tikalaki simate yempe amekaki ko démontrer moke asala pe sport otala ndenge elekaki mokolo wana ya dimanche 7 mai 2023. Gabi Mabengi amekaki ko sensibiliser ba athlète ya style Mukumbusu apesi bango pe ba encouragement. Événement et salami déjà tout ce qu'on attendait salami o etikale na muke ça sert à rien la dojo ba compléter ma mususu parce que ngai nazali sportif nazali ki pushing je crois pas moni quelques démonstrations pour le lobake nazali na intérêt à soutenir sport. Nazali na intérêt à soutenir les sportifs. Mwana mboka Gabi Mabengi ayaki maboko pamba te. Ayaki na ba mini congélateur, ba télévision ya ba 32 pouces, akabolaki na ba athlète
ya style mukumbusu ezalaki kitoko boyoka ndenge mwana mboka Gabi Mabengi oyo azali le chouchou de Moamba ya parti monene ya UNC qui dirige président national Vital Kamerhe les chouchous l'œil du président azanga kite kopesela na micro na biso ya Molière télévision Canal Plus sport oyo biso toyebi na ngaba na Moamba ezalaka nde boye makasi ezalaka moni mibali balakisi ya pieni balakisi souffle na bango balakisi technique balakisi efficacité malheureusement lelo esprit wana toobani yango tolingi makasi waza muta masano na tatami boye te na yango na besengi na population ya ngaba bajeune toza bajeune totika esprit ya violence totika esprit ya kuluna oza na posa ya bitumba aluki club moko baclub eza ebele awa boye te oluki mukumbuso ezali bajikasete ezali baclub ebele ezali okota bametre baza bawakadro kitoko tozalaki kuna le 7 mai na commune ya Kinseso kuna ezalaki mwana mboka docteur Kilaba Rispi Aduduna oyo azali toujours koyeba ko soutenir population na baka ya maladie bolanda rapport ya OMS ya 2022 suite ya ba malaria ndenge banaki ko régner makasi awa précisément na RDC yango na mwana mboka oyo pe azali moko ya parti ya UNC ya Vital Kamerhe docteur Aduduna Rispi Kilaba asangisaki population nyonso tu ya ville ya commune ya Kinseso asase bango consultation gratuit examen gratuit médicament gratuit nyonso wana mpona koyeba soutenir vision phare ya couverture sanitaire universelle ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatou Beton Aduduna azangaki te koloba na micro na biso ya Molière télévision Canal Plus wana mpona koyeba soutenir vision phare ya son excellence président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatou Beton na nzela ya mwana mboka Dr Kilaba Aduduna Rispi oyo azali kotika peuple congolais toujours simate août 2022 mpona rapport ya OMS rapport oyo esalaki pasi mpe mawapi maladie ya malaria ezali koboma peuple congolais mais nyonso wana na vision phare ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatou Beton na couverture na ye sanitaire yango wana atikali nsima te mpona koyeba koaccompagner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que ma santé ça bien santé je vais faire madame et bonheur bien mokolo ya dimanche 7 mai 2023 mwana mboka Dr Kilaba Aduduna Rispi azalaki elongo na plus de 50 médecins au bawuti na l'hôpital paipa yowapi partout dans RDC nyonso wana mpona kopesa consultation gratuite et puis examen sur place gratuit boyoka ndenge bana ya Kinseso bayokaki kitoko makasi bayambie kitoko mboka oyo azali soutenir vision phare ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatou Beton na vision na ye ya couverture sanitaire azangaki te koloba na micro na biso ya Molière télévision Canal Plus Dr Kilaba Aduduna Rispi apeselaki tozali na commune ya Kinseso ndenge ozomona na quartier Libération complexe scolaire la man caché moni peuple na biso bazosouffrir mingi malaria ezoboma mingi soki otali rapport ya OMS ya 2022 okomona ke malaria ebomi batu ebele koleka bamaladi nyonso oyo ezoexiste na mokili nde tozwi makanisi lobi biso mpe tokoki kosala nini mpo ke mboka ekende liboso nde tozwi makanisi obaki moto na domaine na ye aakompagne mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo to accompagner ye na vision na ye ya couverture sanitaire universelle nde ngai pe lokola munganga nakozela kaka te leta apesa ngai mbongo
na ndambo bozwi na ngai ya pasi libité na kabulona bandeko na ngai sika bazali awa tozali komina Kisensu parce que ngai moko mpe nazali mwana Kisensu obosala te ke na vanda awa na veni Congo Fort. Voilà, merci beaucoup. Tout ceci, c'est l'élément de semaine. Nous vous avons promis la bande défilante Nabiso, il y a de cela 2 jours, on va recevoir. C'est un apôtre, mais un serviteur de Dieu. Alors, il me expliquer Biso apôtre. Quand vous êtes qui apôtre, tu es pasteur, pas pour combien apôtre, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas bien placé sur ça. C'est notre frère, Azali ex-Kuluna, donc ex-bagarreur de la rue. Azali Moutabitumba et Balabala. BTP, bien sûr, à BTP. On a chers amis fidèles téléspectateurs, mais le col n'est pas bêta, BTP. Mais ni ne sait pas qui est bon. On dit que le téléphone, et il va nous combattre, il va répéter. Talandenga va sungi biso, va bimiseli biso ex-Kuluna. Ndeko Glody, il y a qu'on s'est présenté. Moi, Namboka. Ex-Kuluna aux septembre. Oui. Tu connais pas, en septembre, on a moins de doute. En septembre. Marcelo? Oui. Bonjour. Bonjour, journaliste. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu et vous. Nous avons besoin de contrôle. Mais, on a ébiot. Mais il y a des gens qui ont ébiot. Surtout dans la Mikilia Poto. Parce que Molière Télévision, totalement dans le canal, plus de Mikilia Poto. C'est présenté d'abord aux Anani. Merci beaucoup. Nabengami na kombo ya apôtre Glody. Nazam moko il y a un serviteur dans l'église même. Donc c'est ça. Voilà, apôtre Glody. Maintenant, il y a des gens qui ont été apôtre. Bon, ils ont été Nzambe. Ils ont été Nzambe na bana e nazaki mutabitumba. Mais Nzambe amona nga déjà. Ni so Nzambe banaye ko mona ngai et ndé sali ki na se retrouver na komi apôtre parce que na banda linga ma Nzambe te. Ah. Na linga ma Nzambe te na vie na ngai. Na banda sambela pété. L'esprit na ngai zaika bagarre. Na ibaka bitumba, na ibaka sport. Deux choses. Sport, sport, il y a rue, tout sport à compétition. Bon, on a besoin de ça, Mukumbusu, la compétition, ils ont raté, on a habité le leçon de quota. Tout ça, la fédération des Salamaya. Ok, fédération de quota. Mais on a besoin de Fox. Tant on a besoin de moi, on a besoin de bitumba, banda bo bébé, banda mukie. Banda mukie, on a besoin de bitumba. On a besoin makasi, donc. Si na kokola na ngai nazaleka makasi et puis bitumba et nanenge na yo koma mosala nzambe na komi apôtre. Voilà, merci beaucoup. Alors, sikoyo obotama na makasi to boité. Mais to landa ki parcours na to landa ki mosona. Obotama na commune. Na botami na commune ya Ngaba. Na veni Kipata numéro 29. Wana za isika ba parents nanga baza Kilelo. Ouais, sikoyo za le résidence na ngo. Ba sikoyo na commune de Jepa nanga. OK. Obali déjà? Te na bali nanti. Ba ser ba hotel. OK. Ba ko benga pe ba aluka o. Ah non. C'est que c'est ça déjà. Azate mais. Ah, dikolo ba we. Ah ba mona mobile ati chemise kitoko makasi ba zanga ser. Oza concentration na bonza. Là c'est constaté na bonzambe na. Ah, ndako vanda ka yo moko. Ngamoko. Bona kitango zalaka na vo bonga no botate. Te na botate. Ah, donc ça on ngapi mama basi te. Na zaina mama basi baluinga basi je avec du nga bana vivre na basi ba 5 ba 4. Ba talopé au sala mama be hein. Oui, na bana vivre bongo. Mais na tikala ko bota nditi. Ah. Na botate. Bon, quand on a une question na ba benga ngo za kapina bien te mais to retourna ngo. Oza muta tribune. Bon, naza mutu ya Équateur. Naza mutu ya Équateur. Côté ya Maindombe to Mbandaka. Côté ya Mbandaka. Mbandaka, tu kuno matiba kota ba sankusu kuna. Namboka papa na. Kuno kenda pe déjà? Na kenda namti. Mais bota mika na Kinshasa aussi makila papa. Na libota no ya papa bino na zala muta makasi. Na libota papa na biso papa na ngana yemoko. Zaki muta makasi basukole na mukwa mukomboso. Anga sokola kape yo. Yango peta ngape ya botingai. Ajipe mukwa mukomboso basukoli nga lango. Papa Zanvi. Papa Zanvi te akufa déjà depuis 97. Ah, on entend akufi na zaki. On est peu manakimia. Nazaki na âge ya 5 ans lorsque papa kufi. Nazaki na 5 ans parce que papa boti biso 20. Maman moko na 3 mamans. Yo za 40e na 20 ans.
naza mwana suka na 20 wana na 20 wana na papa na mama ngandi na sukisi donc na basi misato wana yo nde mwana suka na basi misato wana ngandi mwana suka oza relation wana na bandeko no très bien o manka bango te baza makasi baza koleka yo bazana bazala ki me bakufa o baleka yo na makasi o baleka nga na makasi grand frère na biso asala sport te mais basoda ba même basoda ba ya bando ki te azaki so aye ayo kanga ya simbika mir boy ba kende te bobeta masasi bosala nyonso alongwa te babobeti masasi akufa babobeti masasi akufa soki toyebanga biso mpe toanda oyeba te makasi ezalaki ya kindoki o bien ya ndenge nini po makasi ya bongo basoda baye na masasi likolo me moto aboyi kolongwa azobeta na basoda tiongo na baketi grand frère na biso akufa azalaki kantia na famille azalaki 5e biso toza mibali combien en général mibali baza 8 basi 12 papa azali guerrier papa azali guerrier ce qu'on a mis nde na oloba boye totikali 10 bakufi tikala loba boye 10 bakufi na 10 ana yo tozaka moto asuka kaka 10 wana azaka moto asuka mibali bazali liboso no mpe mibali bali liboso na nga ba grand frère bazali nga ndi mwana suka comment soki balobino c'est parce qu'il faut koyoka oui c'est ça c'est que au moins on colle bien l'éducation madame apparemment bon on a collé qui éducation parce que na bandaki ngai na temps na sala sport na nazaki impolite na nazaki polite mais la banende ko beta on est sur sakani na ngai oza âge nini na papa mukolo po beti papa na beta ku du papa camarade na ngai na beta epo na gaf ngazara kimia na lobaka te na vandaka calme mais ceux qui oyelinga net na baloyenge ceux bandenge nini okutana master nanga bakuta komela masanga bazoya biso tovani libanda bango baye ndetika basala ba menacer biso balongola biso na bando beta etant na bando beta master nae master ngai on beta master na bando beta master balongola no na sens ni bon na comprendre pété bango bande ko yebele biso vanda na balabala basala ka ndeti ba balongo biso to longo bango ba master na yo baye balongola bo solo la bien solo la bien tout ça très bien ba ka ndeza la ba linga ba master ni na bando beta tant na bando beta famille na bango baye na papa na bango na beta papa na bango na beta bande ko na nyo surtout et bien vraiment jour wana bien impoli parce que na beta ka papa ya camarade na moi pourquoi ka itina mai donc il arrive vraiment scandale après ça et s'il peut l'équipe bongo et s'il peut bongo après na ngonde na ka reconnaître non qu'il faut na luka papa master na mikiti sana singa bolimbiso et ni na luka on a papa ça la kan vite papa non ça kan vite ça kufada on a c'est papa ça kufi tant on a bandi sport papa ça kufi OK c'est ça kufi moi ba grand frère comme tu bazo gérer grand frère quand il bando gérer parce que papa biso alinga nga makasi tant papa boti ba ya na nga tout tant ayo bota ngai tema botenga na kimukolo c'est ça akoma yiko linga nga mingi akoma na souci makasi parce que mon eki na otika nga mukie a okende ndatika maloba lobi lopango bote kango so mona ko 20 ans oya meka a Holanda ngai ndi parce que papa so daki na 5 parcelles ba grand frère bateka 4 tika la moko ka oba pisaka conseil ka moko wana ndi papa tika maloba ni maloba na yango mamoni papa yango ndi pango wana izati lelo et à partir ya wana ndi tant papa qui na continuer kana baluyengi na daki na laisser aller zalaki na tikalaka na mama ibika mama mwasi ngape mobali tema na zaki pe lo yo na mama pe moi communauté na ndoleka bien ndono sola bien mais na zaki ndete teti donc tete ne zaki transféré à papa ou comment apparemment bon na habité sur zaki mukwa mukombo so basukolela ngai ndi salaki na vous allez faire moi na basukolela la mukombo so oui ngandi to kana na solo ya papa ya camarade na obike 50 to mali parce que ngai bon en fait c'est nous tous nous sommes des bagarres mais tu sais papa mukolo quelque part parce que tu es bien ceux qui au moni papa boy ata papa yé papa non tu sais faut que yoka oui dans ce sens là est-ce que camarade on a-t-il le solo là bien tu solo là très bien tu comment solo là mais na beta papa na yé na beta papa na si comment solo là ndeni bo solo là bon tant on a s'excuser que ta papa na yé ngana tu bando sur la suite tu comment ko beta na karate sur la raté le côté on bena carrément au mato kita même ba tu me soupe na veni ba ni na ka viopé carrément comment il peut isoler au beti papa camarade na yo donc maman va monio impoli donc impoli aux a déjà impoli donc voyou kuluna donc yika na banana kwa na kuna banina makambo kuluna te mais ba na kulo voyou ba nosko mono mimika yanke ngapi na mona ka mi yanke ba tumsutaka ba tumsuba sepelaka tango wana kuna beti na bwe na famille mobima na zo beta na bana basi
celle qui était on a signé papa on pardon mais master na to bande pardon c'est batampe ils ont moi temps avant la signer pardon puis l'excès moi jour il est quand quelques jours après quelques jours après ni na yako komi kitia na sengi bolimbi ici donc okendaki okomi puis okoti na lopango papa ya maki facile na kota na lopango wala ti libanda oh point obanga ka retour hein bon na banga retour ko kota kuna ah oui parce que okobi mapete c'est ça ni na zeleka libanda po toza en diagonale na bango yo teminoka libanda libanda tango na monya zo mata ni na landie s'excuser na papa limbisa ngai limbisa vraiment le papa pe tanga zo mono na nzela to beto ko kara okipa to kipa nga pété donc eloko té ndi na singi bolimbisi to suka la mpe wa bolimbisi na singa alingi to tikali pe kaka na mwana ebongo confie mais papa mbote zongi na papa sko bonjour ezonga ki mais na mwana to ndo sur la suite mais heureusement na même komba papa ngo mais il y a problème té il y a problème té dans mamba kala mamba kala oh ça fait quoi on a libre parce que c'est histoire à kala je pense pas que zongi la ngolelo hein non na zongi la ngosité so kuti ba beta mère na papa mbo beta papa raté so beta mamanga na papa na minute ni na bon attends quand papa non fona maîtriser fona ba beta mama langa pona nini fona kanga ina OK c'est ko koli na kangi na na maîtriser ozo beta mama langa sali nini bino bino fona yeba na maman sans vie non maman sans vie c'est au cas où kaso yoka ki ba beta mama bino il faut que na tout na yeba bon so ki ça gênement ba beta mama bino bon Bible lobby celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur tant oyoki loko vous allez apprécier à quoi agir parce que au quoi na mutambo tant oyoki loko il faut réfléchir le Saint-Esprit aussi va te parler et nini ça au singelo sala titika exclu na oti yoko raisonner weta yokote yoko beta te Bible lobby donc celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur bako benga yo ki ga beti maman na bino to papa na bino tu es aux un homme de Dieu. OK. Donc tu dois réfléchir. Un diable a tantôt de manière moi belé. Comment divino bata dimension fois na yo. Le diable peut venir na nzela wana pour que akwisa yo donc c'est ça. Pour ba biko za muta makasi ozalaka. Au bon wana meskoto yemba aussi c'est vrai. OK, yango wana. Apôtre Glody. C'est ça. Ko camarade wana sko tanga yuki yona papa ba umolo bana. Et beaucoup pesa na mboto senga ipe c'est papa bonga bete pe di solo. Oui. Fais avec tel solo. Au côté pe lopo on a tete atame on senga pardon. Non ko ta souté, non ko attends senga pe pardon. Attends sengi pardon mais kuno ko ta te. Parce que ezaki papa attends on a beti papa wana na beta na bande ko mususu ya basi. OK. Bayaka wana. De kuna na banda ko ta souté na lopango wana na banda ko kota te. Wow. Ko ta pe so ko to bimate. Rankin petit kala ki ba famille na bango na famille na biso. OK. Ne ko ta ba partir wana. Mais c'est quoi que maman peut nga ki yo beti papa batu. Maman lobela ko rien. Bon na baba ben nanda ko babenga ngaka ba kimisa ngandi ko kimisa parce que bazwaka babenga bagenda ko zo basuda. Exactement. Ndi na parler bazwaka ba kimisi nga ba koitinga ina tout ça bika mwana na ata sali mabe babona mais na ko mato ya tata ya toyi ba pesinga conseil tout ça ko sala pourquoi wana za ya venir za vie aza pe papa comment il ko sala le ba bongo tu étais animé par quel esprit voilà maman wana maman parce que maman za mosali maman za mosali oui maman mona tambulukoki porte tambulukoki maman za mosali OK et ba abendanga matoyi malgré ça de na sina comment il y a na Fox donc abendanga matoyi ba bombinga pe bombinga moi des jours leki ayo mona na quartier ndina yako singa papa na pardon alimbisi mais mutatinda ka to singa pardon apparemment te mutatinda ngati parce que da pardon mususu batinda yo na yo mona sa moté mais différent faut sentir que la sala qui mina mabe oui mutatinda ngati ngamo nde temps na moniki papa za papa na sengi bolimbisi mais alimbisi ngai pas face papa voilà bon moninga non siko bosuka ide tondo sur la teti un moment tant batin leki alende sala ka gende tokenda ko beta bale ndi bachenga na isiko équipe moko ye presque akangi face to ndeni équipe moko yo zangi na kanda ne to ya zangi na kanda no ngaza yena na kanda nga itaka obeti papa na donc azana na kanda na akotelo be poison ko bare o pe oui c'est ça OK ne ko beta bale na match kande za la ye pesa nga passe bien bitun tinta na bengi Gilles va comment Gilles va andi ayo pesa nga passe na partir on est toko sous c'est que
Non, tant que plus passe, je peux nous montrer au cas d'être dégagé. Donc, vous avez un fardeau, apparemment. Oui, c'est ça. Ah, vous avez ça. C'est que vous avez une étoile en Zambie. Oui, bon, c'est ça. Zambie, ça, pour nous, on déjà. Quelle que soit la nature, parce que si vous avez une carte, vous avez un petit peu de Kiboman. Kibo. Mais que ce soit, il y a même Mukumus à Kileta Mukumus. Moi, on a la force, moi, ma casse. Mais moi, on a la force, madame.